nalalaki nzambe atalisi nga namoni président Félix azalaki na avion et puis ayabaki kosala crash likolo ya avion de nzambe atalisi nga pe alobi crash oyo asali ezali nde piège oyo président sortant yimuta salaki yango mpona koluka koboma ye me kasi namoni crash avion eziki penza milingi ezobima avion nyonso eziki me na kasi namoni président abimi normal alati veste kitoko abimi nde naye komona esili bongo te ameki koboma ye esimbi te abandi koluka ye lisikoyo na minduki namoni président oyo awuti kolongwa na pouvoir alati ba arme abandi kobeta na masasi na président Félix ani koluka kobeta ye masasi nde namoni président Félix intervention yaki bato moko bingambe bayaki tutu na ye bazingaki mpona koprotéger ye bato mpe bazalaki bien armé nde bandi kolanda président sortant président Kabila oui nde babandi kolanda ye ntango bazolanda ye ya kimi amati na mutuka nzela baokende bazobeta na masasi akomi esika moko ezalaki mai moko monene moyo kosala autrement eza te epuis namoni likolo mpe intervention mosusu ezosoutenir mokonzi ya mboka. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Vous allez belé beaucoup de l'émission de partout na pesi bino mbote mingi balandi nyonso ya chez Biso TV. Oui, malamu na émission na bino réponse à la question. lelo tokolobela mai makoleka na mboka na yango na yambeli bino moto moko akose présenter ye bongo nzambe apesi message atokoyoka ye nini nzambe alobi. Papa na pesi mbote. Oui mbote papa. Sango nini? Sango malamu. Voilà, lelo toyambi yo na émission na biso Police du Star na olinga o se présenter bato o peut-être bazuyo bazuli bakuya Olanda yo mbala liboso bayo kapé ba yeba yo. Comment on a? Oui, kombo na ngai Isaac Viavia. Na juste pour na ko pesa message oyo nzambe apesi ngai pona kotalisa bana nzambe epi kotalisa peuple congolais nyonso zio occasion kolanda nga na ngonga oyo. Nzambe alobi nini papa Isaac bande ko balandi na kosenga bino to na kosenga na biso bonso to bonga matoka message nzambe alobi à travers serviteur na ye na yango na kosenga bino batu nyonso bokolanda chez Biso Télévision bovanda bomela maya pio bosema mwangu ba parce que message nzambe akobimisa à travers mwana na ye Isaac message wana na bandi eza très important pour na biso peuple de Dieu et puis pour na Congo RDC mbor na biso papa nzamba lobini. Oui namonaki message nalalaki nzamba talisi nga namoni président Félix azalaki na avion et puis ayabaki kosala crash likolo ya avion de nzambe atalisi nga pe alobi crash oyo asali ezali nde piège oyo président sortant yimuta salaki yango mpona koluka koboma ye me kasi namoni crash avion eziki penza milingi ezobima avion nyonso eziki me na kasi namoni président abimi normal alati veste kitoko abimi nde naye komona esili bongo te ameki koboma ye esimbi te abandi koluka ye lisikoyo na minduki namoni président oyo awuti kolongwa na pouvoir alati ba arme abandi kobeta na masasi na président Félix ani koluka kobeta ye masasi nde namoni président Félix intervention yaki bato moko bingambe bayaki tutu na ye
bazingaki pour nous protéger bato mpe bazalaki bien armé nde bandi kolanda président sortant président Kabila oui nde bandi kolanda ye tant bazolanda ye ya kimi amati na mutuka nzela baokende bazobeta na masasi akomi esika moko ezalaki mai moko monene moyo kosala autre meza te et puis namoni likolo mpe intervention mosusu ezosoutenir mokonzi ya mboka ezosoutenir ye eye likolo na ebandenga ba hélicoptère ebandi kotambola armée mosusu bazotambola likolo ya mai ti bakomi na esika wana bazwi bakiti président sortant atelemi azangi esika kokende ndenga kiti azwi maboko atombo likolo azwi minduki na ye adepose mpe namoni bazwi baarrete bazwi bakangi ye nde ezalaki premier message oyo nzambe apesaki ngai donc mokonzi ya mboka esika azali bazosala bakompo mpo baluka baelimine me kasi lokola nzambe aponaki ye nde nzambe azoprotege vraiment vie na ye parce que baya bakosala ye mabe te mpo nde azali na vision malamu mpo na peuple congolais wana ezalaki message ya liboso epuis ya mibale ezali mpona maladi oyo ya coronavirus nzambe obe maladi moko ezali fabriqué oyo moinisatele moko afabrike yango mpona kodétruire bavie ya bato mingi mpona mboka na biso Congo namoni bamindele bafandi baosala bakomplot namoni batamboli bakesika moko cage na kati ya cage wana ya mabenda minene namoni bazombi bilongi na bango mpenza na makila bazalaki na makila epuis bango bazomilobela tomoni sikoyo toyebi te tobimisa bango bakende kopanza maladi oyo ya coronavirus na mboka nini namoni bango nyonso bavotaki baya kokende bakita na Congo mpo bapanza maladi wana yango wana tomonaki première fois maladi wana eyaki esalaki badega mingi te na kati ya mboka oyo yango balekaki balekisa wana nzela ya Chine mpo bakitisa bavaccin oyo ezali bien te mpo ntango bakopesa bato ebele kolembisa bavie de prière bato ebele bamisusu bakozanga kobota bakozala mpenza na baproblème ebele spirituellement yango wana nakosenga bandeko nyonso vaccin oyo bakolinga baya nango na Congo eza vaccin moko ya bien te eza mpona kodétruire peuple ya nzambe eza mpona kodétruire bavie ya bana nzambe yango eza juste message oyo nzambe apesaki mpona kotalisa libota na ye ete bazala prudent surtout na maladi oyo ya coronavirus ya maladi moko fabriqué mpona koboma Congo mpona koboma libota ya Congo mpo ezali mboka oyo nzambe esi aponi bandeko balandi bongo boyoki message oyo nzambe alobi à travers mosali na ye Isaac esengeli tozwa mayele toyoki bongo alobi bongo alobi ete amoni bongo avion moko ekokende na likolo amoni attaqué avion wana avion epeli moto alors moto attaqué avion wana ezalaki bongo président na biso oyo auti kolongwa oyo aleki président Kabila nde attaqué avion tango a président Kabila attaqué avion esaliki tango avion ekweyi président Félix akufaki te abimi azalaki penepene na bato bingambe oyo bandaki kobatela ye bongo mpe apesi message ya coronavirus esengeli tozwa mayele toyeba mpo monguna satana azobongisa bongo mpo éliminer peuple de Dieu à travers vaccin oyo bakopesa mpo na coronavirus na yango papa mot de la fin na yo mpo na émission ya lelo ezalaki émission mo mokuse mekasi nayebi te maloba nini okobakisa mpo na émission ya lelo maloba ya suka nakoki kobakisa mpo na peuple congolais tosimbana biso na biso epuis tosoutenir mokonzi oyo nzambe apesi biso eza ya pamba te nzambe kopesa biso mokonzi oyo azo reconnaître grandeur ya nzambe na mboka na ye epuis na kosenga tozala toujours na vie de prière toyeba kose concentrer mpona toyeba kolongwa na mitambo oyo moyini satana azoluka kokotisa biso peuple congolais epuis aveuglement oyo azotia biso mpo tokota na koyinana epuis na perdition. Numéro de téléphone ezali boni soba makota en contact na yo bao nyonso bango kota na contact na ngai numéro ezali plus 243 81 61 96 77D ezali plus 243 81 61 96 770.
Merci Papa Isaac na ndenge oyaki kopesa message bandeko balangi to mbongo na soka émission lelo matoni mingi na batu nyonso bazali scotché kolanda émission oyo police de Sar ainsi na chaîne oyo Chebiso télévision. Merci na ningi boko continuer ko sa biso confiance. Merci beaucoup pour partager émission yo bo like ka bo imaka po et ça la biso kitoko mingi parce que tant boko aimer boko partager et comme ça biso makasi ya kolokola bino ba émission asika bato asika po ete to boko pesa bino ba sango malamu. Merci mingi na ba sponsor na biso nyonso maman Siaramboyo, prophète Ezekiel, prophète Tia, ainsi que maman Daniela Ekombolo depuis Londres. Merci beaucoup à ma femme Lydie Moukadi, à mes enfants. Merci à Montréal, Enoch, pour cette belle réalisation, assistée par Dorier Babito Bogue Migolote, tous anon Momuke, pour assailler un monandako. Tukutani bongo mbala esima. Merci na maman Liliane, maman Liliane a pris sur mote mingi esika aux amis, na mobali na yo, papa Gaston Ngelele. Bye.